Bayi commission ya relations extérieures ya Sénat ya École Congo démocratique basengi na Amerika komipekisa komikotisa na makambo makati ya Congo. Bazungiseli yano na bakokani babango ba Amerika ya commission ya ba relations extérieures ya Sénat ya États-Unis baye bakomelaki mbula matari na bango upona kosenga olibandela liamposo kopesa maboko na bitumba ya Félix Tshisekedi na Kanyaka pena misala mya moyibi mya bokonzi ya Joseph Kabila mokonzi ya kala. États-Unis ekati malakisi epesaka na basoda ya mampinga ma Mali sima na bubimi na sango elobi ete bayike na bango bazali kati na baye ba botoli bokonzi na Ibrahim Boubacar Keïta. Lobi loleki colonel Assimi Goïta moko na baye balandaki malakisi ma Amerika amilakisaki bomo kambi ya Comité national ya lobiko ya bana ya Mali CNSP. Président Donald Trump a sengaki bozongi na libonga ya IBK lokola PCDAO, Union africaine pe Union européenne. Busambisami ya bozongili ya Vital Kamerhe botindikami le 18 septembre mokoya ekomimbala ya minei busambisami boye botindikami sima na etumbu ya mibu zomi na mibale mya misala makasi bakisa mibu zomi mya bopekisami makoki ma politique ekatelamaki ye. Basambeli ba Vital Kamerhe basengi lisusu bobimisami boye. Commission électorale indépendante ya Côte d'Ivoire et Bouakessi bosenga ya mokonzi ya mboka ya kala Laurent Gbagbo pe ya FPI na boye bwa Guillaume Soro baye basenga ki botali ya mbala mosusu ya nkombo na bango pona maponami ma mokonzi ya mboka batonkoto zomi basenga ki CEI kobandela kotala nkombo na bango pona maponami makoya. Théodore Ngoyi Mosambeli ya bazuzi Noël Kilomba na Jean Obulu ya Cour constitutionnelle asengi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi kozongisa bango na mosala mpona kobungisa mbeba asalaki na kolongola bango. Pona Théodore Ngoyi, président Tshisekedi abukaki bukuli konzi pe akoki kofundama pe kokitisama na likambo likolo na yango.